Bandeko bangai, tosambela okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo santu. Amen. Ndeko na ngai, totondo Nzambe tata botondi oyo apesi biso likoki ya kosambela. Tokumisa Nzambe mobateli malamu oyo abateli biso pe azali kobatela biso tango inso. Tokumisa Nzambe pe totondo botondi po ya likaboli ya bomoi tozali na yango, kolembaka te kokumisa Nzambe pour le don de la vie. Tala bomoi bwa yo, bosana pasi ya yo mikakatanomi ya yo. Tala bomoi ya libotali ya yo ya bandeko ba yo. Kumisani Nzambe na situation zali na yango ya pasi to ya esengo. Banso tokumisa Nzambe pe totondo botondi pona malamu manso asali okati ya biso pe akosala na ino. Tokumisa Nzambe banso elongo totondo botondi. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce pour les dons gratuits de la vie. Oui, Seigneur, en cet instant, je viens avec mon frère, ma soeur, qui prie maintenant avec moi pour te rendre grâce et te bénir. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous assures de ta protection. Merci parce que tu nous bénis au quotidien. Notre vie trouve son sens en toi. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu de toi. L'être et les mouvements, nous l'avons reçu de toi. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci pour les dons gratuits de la vie. C'est toi le dispensateur de tout don parfait, de tout don spirituel et physique. Je viens te bénir, je viens bénir ton nom. Je viens élever ton nom au-dessus de tout nom. Tu es un Dieu que nous appelons Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui a créé l'univers, visible et invisible. Sois béni dans ta création. Tout ce qui existe vient de toi. Tout ce qui respire vient de toi. Les êtres visibles et invisibles. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui as organisé l'univers. C'est toi qui as voulu disposer que nous soyons ce que nous sommes, avec les différents membres de notre corps. Merci Seigneur pour cette forme que tu nous as donnée. Nous nous reconnaissons comme argile entre tes mains et toi tu es le potier. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu veux que nous puissions avoir une forme que toi tu veux. Tu es saint et tu veux que nous puissions avoir une forme de la sainteté. Raison pour laquelle tu nous couvres de ta providence, tu nous couvres de ta bonté. Je viens auprès de toi avec mes frères, avec mes sœurs, pour te bénir et te rendre grâce. Je regarde Seigneur tout ce que tu as fait en nous. Et je proclame ton nom, grand et redoutable. Tout ce qui va son chemin dans les eaux vient de toi. Les êtres visibles et invisibles viennent de toi. Merci parce que tout est grâce devant toi. Et nous sommes fruits de ta grâce. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nzambe totondi yo botondi tokumisi yo pamba tozali malamu. Bolamu bwa yo tozali komona yango na kati ya bomoi bwa biso. Na ndenge ozali koassure yo moko bobateli bwa biso pe bobombi bwa biso malamu. Okopesaka biso mayemanso tosengeli na yango ya kolia to pe ya komele Nzambe yo moto ko souvenir na ba besoin na biso. Yango to kotondo pe kokumisa yo pamba tozali source ya bolamu bwa biso. Source ya bomoi bwa biso nde yo. Mokeli pe mozalisi wa biso ezali nde yo Nzambe. Tozali consciente to uti na yo pe tokozonga sepai na yo
yango wana to élevé kombo na pe to kumisi yo to lobi na yo merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, aujourd'hui, demain, pepo ya bileko biso seko. Amen. Kembo na tata, pe na mwana, pe na elimo santo, lokola ezalaka o ebandela, pe sikawa, pe na bileko biso seko. Amen. Ndeko na ngai, toyoka liloba oyo ya Nzambe, pote elendisa ngai na yo, na tina te tokwa kosambela malamu, pote tobonzela Nzambe, losambo na biso, na nzela liloba eye tokoyoka. Nzambe ye moko, abondo mitema mia biso, Nzambe ye moko, akonsole biso. Tokozwa litangili ya biso, na Marc chapitre 7. Na Marc chapitre 7, verset 24, kino na verset 30. Marc chapitre 7, verset 24, kino na verset 30. Partant de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût. Mais il ne put rester ignoré, car aussitôt, une femme dont la petite fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle priait d'expulser le démon hors de sa fille. Et il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle de répliquer et de lui dire, « Oui Seigneur, et les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna dans sa maison et trouva l'enfant étendu sur son lit, et le démon partit. Tokotanga lisusu na lingala sangulama Marko eteni ya sambo molongo matuku ine tuku ibale na ine kino tuku isato. Mwasi ona azalaki mo grek wa ekolo ya Fenisia ya Syria. Abondeli Yesu te abimisa zabolo onzoto ya mwana wa ye. Yesu alobi na ye, tika na ino bana balia liboso pe batonda zambi ebongi tete bakamata mampa mabana pe babwakela mango bana bambwa. Kasi mwasi azongiseli ye ya solo mokonzi, kasi mbwa ikolia kampumbulu eye bana bakwesi onse ya meza. Bongo Yesu alobi na ye, kende malamu po ya maloba mana zabolo asili abimi onzoto ya mwana wa yo. Azongi ondako akuti mwana lali ombeto, pe zabolo asili abimi onzoto ya ye. Mon frère, ma sœur, Jésus n'a pas changé. Azali capable pe ya ko réaliser likambo wana na bomoi boyo moto azali kosambela sikawa. Mwana mwasi ya mama oyo abiki na liloba pamba, Yesu Kristo asimbi ete kasi abiki na liloba ya pamba. Ya motu ya penza eloko ebikisi mwana mwasi eye ezali boyambi. Yango na bondeli oto sambela na boyambi.
ndeko nango zali malade, ndeko nango zali na pasi, bondela Yesu Kristu lokola mama oyo moto aboyambi penza, moto aboyambi atingami na Yesu Kristu abondeli ye po ya mwana wa ye. Ndeko sambela po ya yo moko, mingi pena sambela po ya baninga baye bazali na maladi ndenge na ndenge. Senga na Yesu aloba se liloba lioko ya malamu po ete bandeko babiso baye bazali na bokono bakwa kobika. Motema moko tokosambela pe tokobondela Yesu Kristu abikisa biso na pasi ya nzoto pe na pasi ya molimo. Tala ndenge abimisi zabulo na nzoto ya moto na liloba pamba. Jésus est capable de faire disparaître na ngonga oyo maladie spirituelle oyo ezali kati na yo, insomnie oyo ezali kati na yo, manque de sommeil. Jésus est capable ya ko faire disparaître na ngonga oyo se na liloba lia ye pamba maladie d'origine démoniaque, satanique oyo ezali ko tourmenter bomoi bwa yo, oyo ezali ko perturber conscience na yo, oyo ezali ko zangisa yo kimia. Bondela Yesu Kristu yebisa ye abikisa yo. Bondela Yesu Kristu yebisa ye abikisa ndeko wa yo, molongani na yo, mwana na yo oyo yebi te azali na pasi. To bondela Yesu Kristu sikawa na boyambi solo po ete ayoka biso pe abikisa moko moko abiso kati na pasi na ye. To sambela. Ndeko na ngai losambo balembaka te, kolemba te, koloba te te si nasengaki nalembi te. Yebisa Yesu sala lokola mama oyo mopagano. Elle avait foi en Jésus, c'est ainsi qu'elle insistait. Yesu apesaki liloba ya pasi, mais mama wana kipaki liloba wana te. Ayebi etata lobi ndengi wana oyo azali koluka kozwa mase na Yesu Kristu. Yango abondelaki avec insistance. La foi, c'est la persévérance dans la prière. La foi, c'est la ténacité dans la prière. Bondela Yesu ndeko na ngai kolemba te. Kolemba te ndeko na ngai, sambela. Sambela. Douleur wana ozali koyoka. Yebisa Yesu abikisa yo. Sambela ndeko na ngai kolemba te. Bimana mimeseno koloba te teza mimeseno to mesana kaka ndenyo te. Lelo ezali lelo. Ngonga o ezali ngonga o. Quelque chose va se réaliser en toi ce que sambeli na boyambi. Kokanga monoko te atako ngai nazali kosambela yo pe koba kosambela. To sambela lisanga ndeko na nga na boyambi. Na kosambela po na yo pe sambela. Yebisa Yesu abikisa yo na pasi ozali na yango. Kanisa intention na yo tindi yebisa Yesu. Oui Jésus. Yoka mingongo ezali kobelela yo. Yesu yoka mingongo ezali koganga po ya pasi ya nzoto pe ya molimo. Lokola mama oyo oto utiko tanga yo bikisaki mwana na ye, o delivraki mwana na ye azaki na zabulo se na liloba pamba. Nzambi mama oyo azaki na boyambi. Biso pe tozali kobondela wana ngonga oyo Jésus kati na boyambi solo. Toyebi ete yo zali Nzambe mobikisi, yango tozali kobondela yo. Toyebi ete Jésus yo ndo kopesaka ba guérison ya solo penza, yango tozali kobondela yo. Libiki ya biso Jésus ezala ya nzoto, ezala ya molimo, ekouta na moto te, bobele sepai na yo. Nzambi tata atindaki yo awa onse po ya bolamu bwa biso. Tata atindaki yo awa onse po ya kubikisa biso na pasi.
tata tindaki avanse po akolongola lisumu kati na biso. Oui Jésus, tondimi te yonde libikili ya biso, tondimi te yonde mobikisi wa biso, tondimi te yonde mokangoli ya bomoi bwa biso. Oui Jésus, tu n'as pas changé. O tozali koyoka na liloba ya Nzambe, o tozali koyoka na nzela mikanda misanto réalisée par toi. Nous savons que tu es hier, aujourd'hui, demain et pour l'éternité, tu n'as pas changé. Maloba o bimisa ki po ya kobenga na bazabolo, bimisa ngo pe na kati ya bomoi bwa biso. Maloba o bimisa ki po na kobikisa, Yesu sala ngo pe na kati ya bomoi bwa biso. Osimba ki pe na loboko, bato babika ki simba pe biso kati na pasi zali kotungisa biso. Talabana ba bazali na pasi ya nzoto. Ba bébé, ba innocent. Moi pas loba esika zali koyoka pasi zali te. Mais on remarque qu'il souffre. Qu'elle souffre, Jésus. Bikisa bana bake. Ba bazali na ba pédiatrie. Bikisa bana bake. Ba bazali ko souffrir na ba méningite. Jésus, loboko na yo ebanda ko simba bango esika bazali na ngonga oyo. Ba bazali ko entourer bango kati na boyambi pe na losambo Jésus. Ba mona guérison totale na kati ya bomo ya bana ba bazali ko bela. Jésus, je te confie mes frères, mes sœurs. O bazali ko souffrir na ba gastrite. O bazali ko lia bango na kati ya nzoto. Kimi ezali te po gastrite leki makasi. À ce moment Jésus, je te le confie pe na sengi na yo na boyambi. O bikisa bango kati na pasi wana. Bakisi o bazali ko mela po na ko stabiliser gastrite na bango. Po na ko faire disparaître gastrite na bango. Ezala oyo yo Yesu simbi po zali ko pesa bango po ete babika totalement. Na bonzeli o bazali ko souffrir occlusion intestinale. Oui Jésus, mitiopo ezali ko linga makati na libumu. Il se tord de douleur. Pasi leki makasi Jésus. Toye pa ina yo pene na yo po ya ko bonzela yo ba pasi nyonso wana o ezali na kati ya libumu. Tala bakoma basala paralysie faciale, paralysie générale, basala ba AVC. Bakota na bandako bazali likolo ya bambeto bakiti na balopitalo bakoki su kosala ba mouvement ordinaire te, bakoki su kosala ba mouvement habituel te. Jésus guérit. Yesu yo bikisa osimbaka ndeko oyo azalaka na loboko ya malamu te, olobisaki anyolola loboko la ye, tango atombolaki loboko abikaki. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé Jésus, tu n'as pas changé. Sala pe bongo na baebanso bazali paralysé. Baebanso ba amputa bango ta musu lokolo. Douleur linko sila te. Baebasala ba opération na makolo ta musu batia babi bende. Atika ta musu lokolo moko Jésus. Pas ezali su na lokolo wana. Jésus na bonde lio pe na consacré au bango. Nangonga o bazali ko sambela na ngai Jésus. Kati na boyambi biso banso motema moko na bonde lo Yesu. Obikisa. Osalisa. Okitisa ba douleur nyonso ezala kati ya banzoto. Baebanso basala bango ba opération ta musu na libumu na liso. Jésus kasi ba douleur ebandi su ko continuer. Ba douleur ezali koyaka tango nyonso épargner bango na souffrance wana Jésus. Tu es capable de le faire, je le sais. Na boyambi nazali na ngo Yesu ya koyeba oyo salaka kati na bato. Je sais que à l'instant okoki ko sala yango. Pe sala yango Jésus. Parce que yo lingise bolamu bwa biso, yo lingise biso toza na kimia yango wana biso to bondeli yo Jésus o soulager ba pasi o zali kotungisa esika ba sala ba opération. Talande konanga ya zali ko ka panzi pasi bazali ko bondela o sikao panzi zali kotungisa ye moya kufanda malamu ezali te pe kimia ezali te na kati ya bomoi. Je te le confie Jésus. Tala bandeko bakomi tourmenté et peut-être une possession démoniaque na kati ya nzoto. Oui Jésus, tu as fait cela à cette fille, de cette femme syrophénicienne oyaki kobondela yo na boyambi pe obikisaki obenganaki zabolo kati na nzoto ya mwana wa ye kasi okomaki esika wana te. À cet instant Jésus nazali kobondela yo osala se bongo na bayebanso bazali tourmenté ezala na moi ezala na butu. Soki alali azali ko sursauter pe ko banga ko ganga Jésus azo ko yeba te zali ko uta wapi. Yo zali le prince de la paix. To bengi mokonzi wa boboto, mokonzi wa kimia, pesa kimia pe boboto na kati ya mitema, na kati ya banzoto, na kati ya mitu ya bayebanso bazali tourmenté
part des esprits oyo bazali koyeba te soki ezali kowuta wapi. Oui, Jésus, tala ndeko na ngai oyo bakangi na tumeur de cœur, cancer ezali kotungisa. Jésus ayebi te soki aosandani parce qu'il faut basoigner ye, mais kasi makoki ezali te. Jésus basengeli kosoigner ye, makoki ezali te. Soki olingi Yesu pesa makoki, soki olingi Yesu bungisa cancer wana na kati ya motema. Bazali na cancer de sein, cancer d'utérus. Yesu soki opesi makoki te bikisa bango. Soki bazangi makoki Jésus yo bikisa bango. Ta mosusu mosolo mozali te, kasi basengeli ko traiter bango. Toye na bango Jésus epai na yo, les médecins par excellence. Yo kosalaka minene pe ya kitoko na kati okwa kobikisa. Bikisa bandeko bangai bazali ko souffrir na bapasi ya modèle wana. Cancer ya cerveau, cancer ya prostate, insuffisance rénale, miso ezali komona su malamu te, cataracte tondi na kati ya lisu. Jésus yo fungolaka miso ya baveugle, voire même baveugle de naissance. Yo redressaki baebanso mokongo ezalaki ya kogumbama. Jésus na bondelo na boyambi o nazali na yango okwa kosala se ndenge wana mpo na bandeko bangai banso oyo batie likia na bango sepai na yo. Oui, Jésus, na confie yo baebanso bazali kosouffrir bamaladi psychosomatique, bazangi kimia parce que abandonné par des parents, parce que abandonné bazali na basoro bazoko bateso basala nini, bazali kosouffrir psychologiquement. Kimia ezangi bango, bazanga esengo elongi ebebi nzoto ekauki po nini susi eleki mingi na kati ya motema azali komona issue te. Oui, Jésus, na bonzeli yo bango na ngonga oyo osimba bango orepare obongisa oyo nyonso ezali ya kobeba kati na bango. Jésus pesa bango soulagement total. Nayebi te yo nde moto kokonsolaka. Tala ndenge obondoki motema ya mama oyo abungisaki mwana na ye, oyaki kokonsole ye en ressuscitant son fils unique. Oui, Jésus, bondo pe mitema ya baebanso bazali kosouffrir psychologiquement, bondo mitema ya baebanso bazali kosouffrir moralement, bondo mitema ya baebanso bazali kosouffrir physiquement pe spirituellement na kati ya bomoi bwa bango. Tala baeba kolela makolo pasi, moto pasi, libumu pasi, ba douleur atroce tango nyonso azangi kimia po nzoto ezali su malamu te. À tout moment Jésus nzoto ezali kotungisa. Tala bango wana bazali kobondela yo, tala ndenge bazali kobimisa mai ya miso, banda kokawusa mai ya miso na bango. Jésus na losambo oyo opesa bango ba guérison oyo bazali koluka epai na yo. Bazali na batension kotungisa tango nyonso, basucre ezali komata tango nyonso. Jésus na ye kotikela yo bango, na ye kokonfie bango epai na yo. Bakouple oyo bazali kolela, bazali koluka kobota, mabota ezali koya te. Il y a un problème na nzoto na bango, maladie eza na nzoto na bango. Jésus bakisi bakomela, batraitement bakolanda Jésus ezala efficace, esalama na bato te, baminganga ya bato te, kasi yo Jésus o intervenir à travers les médecins oyo bakotouche bandeko bangai po ya kopesa bango likoki ya kobota lisusu. Tala ndeko oyo azali kolela, maladi ya pasi, makolo ezali kovimba, uti ta mosu na mitema mabe ya bato ya mokili baderange bakomplike bomoi bwaye. Jésus na bondeli yo na boyambi lokola mama oyo abondelaki yo. Nazali komona bandeko bangai te Jésus, nazali komona bango te, mais je suis de cœur avec eux. Nayebi te na ngonga oyo Jésus bazali kobondela yo. Na mibimi oboso bwa Jésus lokola mwasi oyo pe na bondelo na boyambi esika bazali. Jésus miracle salema ndenge zabola bimaki na nzota mwana oyo, sans que Jésus yo koma esika azalaki okoma ke esika na te, kasi na liloba ya pamba po ya boyambi ya mwasi oyo Yesu babikaki. Tala boyambi bwanga nakangami na yo pe na lingi yo Jésus, na yebi te yo kosalaka ya minene pe ya kitoko, sala ya kitoko pe ya minene na kati ya bandeko banso batie likese epai na yo. Bandeko na ngai banso batie boyambi na bango sepai na yo, bayebi ete bakobika se na lisalisi pe lisungili ya yo. Yesu okokisa ya kitoko pe ya minene na kati ya bomoi bwa bango. Je sais que tu ne me trompes pas, tu ne me trompes pas Jésus, tu n'as jamais trompé parce que ozali motote ozali nzambe. Na bondelo Yesu bandeko bangai basepela, na bondelo Yesu simba bango
baleka na nzela ya radio et radio à maman, ba témoigner te Yesu ba ebanso ba ya epa na yo, ils n'ont jamais été déçus. Na bondelo Yesu. Tolingi kombo na onde eyebana na mokili mobimba. Tolingi banganga babunga, banganga kisi babunga. Yo Yesu, yo le véritable guérisseur, yo le véritable consolateur. Tolingi to témoigner kombo na yo. Ya minene oyo ko sala kati na biso Jésus et ça la occasion ya ko témoigner na bondelio na boyambi Jésus. Yo kalo sambo nanga. Yo kalo sambo ya bandeko bangai, pepesa kimia na kati ya mitema. Pesa kimia na banzoto ezali kobela, pesa kimia na l'hôpital, ba guérison ezala multiple. Eko kisama po elingi biso te Yesu, eko kisama po elingi yo na kati ya bomwe na biso. Toyebi ete po elingi yo ezalaka kitoko, ezalaka minene, ezalaka sebolamu bwa biso. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ndeko na ngai esika ozali, remercie Yesu. Loba na ye merci pour na guérison oya pesi yo. Loba na ye merci pour na bolamu oya sali yo. Sambela. Banson tolobi, merci Seigneur Jésus. Loba na Yesu merci po obikisi ngai. Loba na Yesu merci po kangoli ngai. Loba na Yesu merci po obikisi ndeko na ngai. Loba na Yesu merci po kangoli ndeko na ngai. Ata tomoni na miso te, tozala na elikia te Yesu apesi biso. Toloba na mama pe merci. To sambela mama, pote mama oto sambela kana etango inso. Maloba oto bimisi, Yakoba ko bimisa yango, pe ko pesa yango na mwana wa Yesu Kristo. Maria losako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo, Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe ontango ya liwali ya biso. Amen. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu, lokola ezalaka o ebandela, pe sikawa pe na bileko biso seko. Amen. Ndeko na ngai otanga psaume 142 pe psaume 58. Psaume 142 pe psaume 58 po ya kokoba losambo la yo. Psaume 142 pe psaume 58. Yamba bo benisi bwa Nzambe. Mokonzi azala na bino. Nzambe wa bokasi bonso abenisa pe abatela bino, Tata, Mwana na elimo santu. Amen. Boboto bwa mokonzi, kimia na ye ezala na bino tango inso. Radio Maria vous accompagne tous les jours dans vos moments de prière.